on a toujours le King. King Kester Ndega toi toujours na commémoration na deuxième anniversaire na ye. Bon moni ba sa père. Mais tous allez sur Oyo na ba Léopard de la Sape fondé par l'honorable Zachary Bababaswe. Ne bo mona ke sur latité ko poussa na té. Donc solangai donc on connaît pas demandé à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour tonton Juve, c'est Chancelier Mobonda. Les léopards de la Sape, on est là pour commémorer et je parle de Strévos Saint-Rose parce qu'on l'a fait le 10 février, c'est déjà passé. On est là pour commémorer notre frère le deuxième anniversaire du grand prêtre, parce que lui c'est un prêtre du grand prêtre King Kester Emenea, que son âme repose en paix. C'est pour ça que vous avez vu tous les léopards de la Sape en forme, bien habillés. On est là pour lui. Merci beaucoup chancelier. Vraiment mingi talaka na poto ba rolanda biso. Tolinga pena mo lingala po salaka penande yango plaisir ya émission oyo. Alors lelo oyo deuxième anniversaire nini oyo le léopard de la Sape congolaise tokoki ko retenir na deuxième anniversaire oyo. Non merci vraiment na deuxième anniversaire ya King Kester Emenea. S'il faut retenir à propos de sa père Juve dans l'Obakino, King Kester Emenea d'abord c'est un intellectuel. Et de 2, Azalak Pena Saper Mo Voyouté. Et de 3, Azaki musicien Mora Azaki complet. Vous comprenez? King Kester Alinga Mingi Blouson. Alinga Mingi Blouson, Eza Goumo, Boestrevos Nyarko Satike la Bango. Alata tout, Alata Bavest, Alata Banke, Alata tout. Yangomoni léopard de la Sape étant des descendants de Strevos Nyarkos, des descendants de Papa Mba le Kourou, des descendants de King Kester Emenea. Il faut tout yaka kopese le Koumou. D'abord, un King Kester Emenea, c'est un musicien qui était intelligent parce qu'il fut étudiant à l'université de Lubumbashi, à Linilou, à Tangitro. Et puis c'est un bon musicien, et puis c'est un grand sapeur. Donc j'étais dans le monde de la Sape Oyo, Soko Yebi Kiola Teranayote. Donc au côté on a fenêtre parce que c'est quelque chose qui est inné. Nous les léopards de la Sape te force à nature. Yemoko à son vivant King Kester Emenea azala toujours kokumisa biso. Ah ba léopard de la Sape, ah banana wana binobo kitsamba tite hein. Léopard de la Sape binobo kitsamba tite en tout cas félicitations. Donc liloba onande onga la retena chez lui. Abi le léopard de la Sape binobo kitsamba tite hein. Mais il n'est plus à Mambouanzambe que son âme repose en paix. Mais idéologie togotika, t'envoie idéologie que c'est un papa le cours mère malou togotika, t'es pour ça art congolaise. Nous avons une religion qui t'indi. Merci beaucoup bana poto boro mona meloko ngana ko comme on a bakini oyo nyonso awa ezala rara so sali ba recréer leo so sali ba recréer leo to awa to moyi ba docteur groupe mususu ya King Kester to moni susu groupe mususu et ya famille susu mais to mona ki fait ba sapeur mususu ya léopard ba leka ki ya bomona ki mais à ce que tu appelles l'équipe nationale taraba gola ba ulti ba côté moko boye ba 0033 ba e awa mais yo ko banga to ba ke ba papa griffé ba la awa na lobi na yo akone pas bana mike akenda peut-être pour le bilamba ngana uti sur Rwanda na esko na 4 jours bana uti Rwanda to uti biso mbale batinda biso eh o mo ba avancer biso to uti Rwanda parce qu'on a tiki na panga na uti Paris na mo na Paris premier anniversaire ya Stevos ya King Kester Emenea j'étais pas là tonton Juve mais na sali messe na côté messe là Notre-Dame na Paris donc na ko kiti na Paris le même jour ma mo pe na église na liembala na Paris nga mo na Paris et donc na boye na Paris quoi na uti Paris na kweyaki na ke Rwanda pour na mambo ya foot batindi biso to pe coupe toye na on a kin rien à dire King Kester Emenea c'est un vieux que moi j'ai connu depuis mon enfance na laki na tête de la Gombe j'avais à ce moment là 13 ans mon taliboso na kuta na vie na c'était King Kester Emenea na tête de la Gombe na petit photo moi muke o ba preuve sur ba mona ba omona King Kester abeti na école collège Boboto j'étais avec lui na zalana epeli susu na King Kester na deux périodes viens à Puyangai viens à Fulangai viens na zalana podium moko na période de concours après ça ma sanchi ko sengo chima trophée après single boy grand père bozi boza na pesingai trophée donc après si maloba obeti nini cadito de la marque congolaise mais tellement sima ba blouson au moins na bimisi blouson na palais donc na boyenke wa ba vatido ba blouson bele betami aboye et puis na parler pour ngana dans tekono koloba loba mi tenga na bien na maison ke kaditoza
de cho mona boso ni na ba no ne samba no déchaîner yo mona tout na kati wa mona ba mona ba bodia ka to seke bio episode blo maison penza o ke nga mona poto donga na sombaka na salaka on comprendre merci beaucoup. Alors chancelier le gouvernement ya mboka na biso Congo et lobi que non léopard de la SAP qui ne représenter biso libanda ya mboka na Rio de Janeiro na Coupe du Monde ya 2018 balobi siko chancelier yo batio wana ozo biso sélection ga ya 5 sapeurs ya mboka oyo o ba représenter par rapport à ba secteur non sur ba sapeur ozo nani na nani. En tout cas merci à toi pour la question na yo on dirait pena ozala kina sous le patronage du ministre Denis Kamba et ministre de la Jeunesse, on dit aux Akinaï. Parce que quand on est parti au Rwanda, moi, la SAP, c'était sous le patronage de l'honorable Zakaï Baba sur le Moula, où on a Kati à ticket. Et ça, avion au chef de l'État tchèque qui a fait l'été. On a des députés, des PDG, des un petit peuple qui est quitté. Mais nous, honorable Pena Katalar, on est parti. C'est-à-dire être au côté qui n'a pas solo sport parce que depuis Marambasa et Banda, depuis Bastrévos Niarkos, ça n'a jamais été. Mais comme nous, le nom de notre groupe, c'est les léopards de la SAP. Toi, le roi Batumsou, tu as sapé au groupe, non, Bagar à Bikedi. Non, ça ne correspond pas. Nous, c'est les léopards de la SAP. Il y a un air Batala qui est léopard, il y a sport, Batali, les léopards de la SAP. Ah, mais Denis Kamba a Fandabi, mais non, ce sont des homologues. Il faut qu'ils nous soutenir, homologues na bango. Alors, total, Tobi, oui. On est parti et je dis que nous allons ramener la coupe à Kinshasa. Il y a un moni coupe payé. Si on a une question de Coupe du Monde en 2018, on va prendre Coupe du Monde en 2018. Déjà, déjà, l'équipe nationale qui nous met en Tanzanie. Tozalana, équipe nationale en Rwanda, Ngalagola Tosanga Tepo Tosali. Mais au 5 Coupe du Monde en 2018, Ndoki, Obila Ponara 5 Bantet. Te, Balabasi Bobima, Tabatou va Coupe du Monde en 2018. Toutes les filles, Baza Bobima. Benda Bango bien, Coupe du Monde en 2018. Bango Moutou Betango. Y compris. Naba président la bango la SAP, on a inclus dedans, to zapenda mwamibali. Mais bango ne bazo beta pena Coupe du Monde. Il y a 2018. Il faut que je moi ma question. Je descendant ta mère Malou, léopard de la SAP, en tout cas, ça va atteindre biso. Bango ne babundado blagité. Bala poto baebi Al-Qaïda to beta bango to. Wa rocha ba fi. Bazo ba fi na yo, bacha bango na ba fi. Il y a de l'autre côté, il y a papa Gifa papola o ya yo te ho kata mawate. La structure. On m'a dit ba kombo musozo tanga ane sa perte. Ah, ça perte. Il faut tout à Salam Moussalanine. Mais nous, on reconnaît dans cette comment dirais-je, religion qui tient d'une voix à une voix. Il n'est pas sapeur. Les sapeurs, c'est Chancelier Mobonda, c'est Gola Sap, Vangantama, c'est tous les léopards de la SAP, y compris les matadiers. Vous avez vu, les matadiers sont avec nous ici. Vous comprenez? Donc, équipe à léopard de la SAP, quand ils descendent, là où il y a événement, et puis ça va Moussou Biloba Loba. Nous on est fort. Je vais te demander, les mecs à question que tu es en train de citer les noms, chaque confrontation tu vas voir. Et là, la confrontation, et vous allez voir qui est sa peur et qui l'est. Dans le bas déjà dans l'émission, titre qui est sa peur et qui ne l'est pas. On s'en reprend. Léopard! 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 On connaît pas! On connaît pas! Sorozate! Ça, c'est les léopards de la SAP. Merci beaucoup, Banapoto. Bon, on a toujours tonton de la presse, Kanena Yeb Sarabino. Vous avez une démonstration défilé à Babilamba Awa. Pour de l'autre côté, on rappelle tout ce qui brille n'est pas or. Alors, le lobo, on a défilé. Ma mère n'a pas son osen à pena bosa la boye pour Banapoto. Baro Landabino. Bon, c'est la biso pena défilé à Awa. Bon, la qui s'abisso au bino, bon, la qui bon, banga te so qui bache bino. Na ba fio ya papa gif ba papola bino. Bonjour journaliste Mutuna Ozotuna Eza Mutuya yo mokozo mona kaka babilamba oye elatami nazana na Franco Ferré nazana Tokoyama
tokoyama veut dire so ozotuna mutuna na ko répondre yo na mutuna oyo ozotuna papola bino bafi oyo ya papa griffe nga nasala nga mutu te mais soki bayeba kokutana kaka eza kaka na toa na monde ya bilamba eza kaka bamonde ya bilamba nde toza na posa nde ya mvwatu bilamba toa na posa koswana te toza nde na posa nde ya mvwatu. Merci beaucoup. Alors tozongi et pas ya chancelier toyebi to représenter nani awa pour bana poto vraiment basalia. On est là, s'il faut commencer la présentation, vous commencez par là-bas, et vous contournez. Ok, merci beaucoup. Vraiment, boya moko na hôtel ma awa passerelle yangoyo oyo se présenter et puis au célébiso passerelle I na ba mannequin moi spectacle honorable Bachaïmi na Suisse à Rolanda. Alors nga komona nga Ben Laden toye awa webika toutefois oza Léopard de la Sape olatinini alors nena zabo nazaka na Jean Franco Ferré na temps de Jésus po Yesu Masi atia la ranité c'est la bisorara tout le monde a défilé parce que tous a belé awa vraiment. Bonjour journaliste. Olatinini c'est une présence nanga yomo komoni c'est kuna na lati Polo Kamba le colo na telemi nango na lati na mobimba donc il y a ça tourne c'est la biso passerelle bana poto vraiment hein ba romona quoi comme moka papa comme bolanga dudu squelette awa oyo eza comme des garçons oyo eza comme des garçons oyo eza Roberto Cavalier nassé donc il y a mingi penda ko lobate to lobela mingi nde sirelamba. Merci beaucoup. Bon nga komona nga Ibrahim Kaditoza on a tia bakui na makolo na ti gofre mingi bazo ba mona na kati nti polo ya vina nga Kaditoza bani donc mingi ya ko lobate ba watu bazo ba makelela wenze bani. Merci. Bon komona nga Dirambo Mombele tu ka pona mambo ave mais avec ça wenze te poto loba ebele aya to bundani amilamba bani donc trois loba ndezate bani. Merci beaucoup. nga koko vangantama wana ba petit makelelo so ke za ngote ha so zika façade banini kesi kuna elo wati azo vangantama donc le petit frère Juste Kester la sini so so mon ba blouson de betamia tozale lo utoro lo bate parce que trop ya rolo ba benda makambo toujours mulunga na nzoto donc wana to so ba petit mike bazolo ba na mondo ba ya na mema bango na kotsa bango baba na bibo basuka api. Donc moi le bezate parce que bandelti suka makelele confusion mon match a été tala neto sali. No la sibo otambola ndenge nini? Bon vient que ça no tambola ndenge. Cadre la télé mi bonde faire ça la hit. Na suki pega. Défilé ça la biso bien. Suki kaka. Et défilé ce que ça la biso bien. Kaka na suki kaka. Ne faire ça la ndenge na zali na suki kaka. Ya ba no tambola. Te ko tambola na ba X. Maintenant na sabo na suki kaka. Venir dans na suki. Merci beaucoup. Nga komona nga Eli so ba descendre ya King Kester oh ni ngol suso eza ba performe eza ba anaconda eza ba poso makasi eza anaconda et aussi na forêt Amazon. Bon au chancelier togo retenir nini sikoyo na deuxième anniversaire au candidat lobaki deuxième anniversaire à King Kester ya lobaye kaka le Léopard de la Sape bokitsambatité vraiment grand prêtre que son âme repose en paix. Ndeka Srevo Siako Salobaye qui tendi to tikate. Donc au descendant la Chega Poto. Tout à fait, on ne connaît pas demander tout solo là. On est là ensemble. Ouais. Avec chancelier Mobonda, Léopard de la SAP équipe nationale. Babi Marmabilama au dans la fenêtre, te soit on a bas Congo de la quoi en Landembi. Marmabilama au dans la fenêtre, te kindo qui manque la pamba. Oh là. Siliki. Oyo zela Chega Poto bendango Weston oyo Kester akufa lango. Oya sala nango mission ya problème kenda tchaka likolo mutu yango. Donc bana kini bo retenir que King Kester est mené à Azamutu oyo a pesa pena goût na mamba forme. Et nous oko mo ate na ngambo kuna ba ko boya yo. Mais mangete la te ba boka ngo liba yo mola la occupé bango. Zo scantel. Kindoki. était là, il faut ma petite caca. Donc un grand idole de la mode.
chancelier Mobona. En tout cas, mon frère, je vous remercie. Genre de fleurs na biso. Merci beaucoup. Bon, mon gars, ah, les héroïnes, ma belle garde de la sap. Les héroïnes honorable Bachaïm Bitango Roya. Faut pika. Pour héroïne ma belle, héroïne ma belle, héroïne ma belle, héroïne ma belle, héroïne ma belle. Mais tu as les sous-sous. Ah, les sous-sous, tu comprends l'été, tu comprends l'été. Badam balati la maman. Les bende, bango tout balati ma belle. Balati ma bende, gonanga balati. Bi bende ye. Bibende Tala, na livre 466 000 pages, bah comme la matala, les gars journalistes. Au moni makambo yo, oza kinkese, koyela yeba bilamba ba père ya mabe. Vous comprenez, ouais ba collection na beti, ce n'est pas bango ba beti te. Donc bana poto bobo tala pe na biye bo banda seti likolo. Ba mbata mazita. Ah, nana baka luje janeli babi bende na lati mabe. Mais chancelier Zalaki a au monanité chancelier côté. Ah bah bien, oh Jirbo Fumo Yoji baptisé par King Kester mené à Kwamambu. Le grand qui simbi Kwamambu le 20 Fumu Patariwambi a ebi Jirbo Fumo Yoji. Voyage à Rawat. Kindoki, ma solo voyage sans bête 9 en Europe mundela bengala likolo makamba formé. Nana kanda mabe oya King Kester. So bilamba boyeye eza ba blague te. Est-ce que bando fandi omoni ki talatala blouson ma bende ono so prix nini tuna mungo sate ndeko nanga yona yebi yona yebi yo oza muta polémique makasi mena yebi so moni bilamba na beti mundele asala yango lisute eza baka luche janeli mundele asala yango lisute soko meki okoteka lupango na mo fleuri mbonge kokite. Faites attention ona otambula na mapangu na nzoto yomo wana lupangu noko sona binga moko ndena abwena na lupangu na kosi. Ozo comprendre excès de forme nazo se retrouver na refoute là toujours. O moninga te nazo betelo masola solo bakosa ote. Moi solo que non la guerre de la sap net aux aboye. Muto abetaka forme ya solo, faut la bien fêti. C'est ça. Bien parfumé. Kentu ya makasi mutu ka ya dégâts. Ma pangu ya dégâts mais yo siko yo ga ko foutela au moins ta ba mbongo to ko sila kana bilamba. La vérité blesse mais c'est la vérité. La tsanga ring ya Stevos Narcos. La kisanga lupangu mo na kata kinawa ya King Kester menea. Ezali Maison Blanche mais la kisanga ya Stevos Narcos. La tsanga Stevos Narcos ça teta la faites attention. Au moni ma solo yo na kanda mabeba masana nga mikili. Au moninga sona oya boye ngala beti 9 ans en Europe na vani na Sergi mundela bengana likolo masolo oyo ozo comprendre boyebi Jirbo Fumo Yoji l'empire de la sap triple semelle nde masa auto tunanga makambo ring na pa ring te elamba omoni blouson oyo timo kilego kufa a omona ngo pa mutu te. J'espère que tous les muta vandia wa amona bi bende oyo eza première fois so amona na TV amona ngo pa nanga Afrique mobimba. Na lobi na oke basala ngo misatu. Basala yango misatu. So lobi ba mabende papa grifa olobani. Na lobi no ko betela nga masolo ba innocente mutala taka ba biloko moko ya kotonga ya tongi olati bona mbule fungwami tala aiza mangamba tala wala kingo alalia. Omoni ngande otuna nga bona comme na méchant omoni ba mabende oyo. Ba mabende na beti. Ande konanga. Beti eza black ze bana mikili ba masana nga boyebi po zongi sa mundele na sima. Abetelo collection kala ya oya kaluje janeli basala yango te. Ozo comprendre ko betela nga ba masolo batamikete naza baptisé par King Kester et men bango baya bango to ebele mais ce n'est pas bango. Ozo comprendre de gonanga. Omoni mikilia tala ba réalité zali biso vana poto biso vana siko lelo oyo tokomo ke na suka ni toko retenir na bato ba kotala bino pe ba na posa un jour ba na pe ko lata kitoko net bino. Merci à trop na koko conseiller mutute ke akota na rana biso ezakali kama makila. Faites attention ngala pe ya chaussette à 100 balles mais soko pesi yango mutana kate immeuble elie idéologie payer chaussette à 100 balles en lingata bengondoki tonton j'y vais au moni ndenge oza bo sala émission no bien taille standard banoko ba yebi oba na poto balela ko fort. Ozo comprendre donc eza ngo ya ko boya te soki mutu andimami donc na ko yebi sa vérité ne nazawa nazana nga na rien mais na payer chaussette à $100
mais ça ba patron msuba na 4 immeubles 5 immeubles so il est chaussette à 100 balles a robengo ndoki na père ba collection ba ozozo nga na 7 les grands caméramen na benda bena na C triple semelle au moni ndeza tonton j'y vais na biso vérité ba roya na bango accord ata 30 ans au mona blouson té oza biloko moso na lembiango na tika on a misé. Suite descendant valable de King Kessere mené à Kwamambu, le grand qui simbi levé Fumupa Atariwambi Mutu Azamani, l'autre dit Yaja Moubiala, ce n'est pas bango, na utagi na tombo, na appliqué, na bendi pouvoir, na yaga déjà les sets, na bendi pouvoir, monde ba okotawana, pouvoir tout de Zapo parce que le 23 novembre 2013, Sozaïga ngana masananga tondolo le grand médio, neto vandaki wana King Kessere, azope sa pouvoir avadaye sa père asuka kutana na bango zangana masanangai. Tala nana nganzi na côté la na ba attaquant wana ba na kasi ba ko mbrier tombo ave na côté la ba on ba triple original noko moni soko lotondite na fazaka na carton européen no car et kozong selon mbongo kote kango mais lamba faites attention mundela benga 8e art du monde et ça na président moko te na Afrika mundela lalela na mabele mais mundela lalela ka saper faites attention. Merci beaucoup Toromo comme vraiment na suka émission na biso. Merci beaucoup na honorable Bachaimbi balobi wana musala ya kosala na bakini oso na mois de juin au mona Léopard de la Sape Ali awa donc à connaît pas demandé. Merci beaucoup na Miss Dede Matende balobi londonien na casa Londres. Merci beaucoup na héros dans l'ombre bébé Boké tu confort la femme qui pèse avec le zéro, la femme aux classes mondiales. Merci beaucoup. Merci également na boss na ngai balobi Edo Amani le quadruple boss sur le autorité au sein nos sites pour foot à travailleurs na yo nini. Talent niveau, maman Geneviève Amani, la mère qui pèse avec les zéros, la mère qui pèse avec le livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bato tout balandi biso. Talaka musala ba guerre de la SAP. Tracy Melenga sala musala. If Manu Kinshasa magambo ekende. Oh, j'y vais. Ngabela loba, loba.